Japon et la Chine pendant 10 ans. Mais pas ça dans la relation. Par le but que ça c'est quel discours que vous voulez avoir? Aux Akon en Belgique, au Longouette pourquoi les Belges nous ont tués? Au Longouette ndengeni. Oh même bazo ça la retour namboka ça la retour t'es pas à la kia. Et ça va et vient normal. Il n'y a pas, il y a un retour exact. La RDC, bah même une crise profonde. Nous n'avons rien pour le moment. Nous ne devons que normaliser nos rapports avec tous les pays frontaliers. Botika ba mentalité bo salaka, ya pamba ko se secouer pour rien pour bon que yo pe olobaki olobela kimboka. OK, ndeki na poto na nzela nini? Brazzaville ba bengana biso ba beti biso ba de biso ba lali li banda oti bazo ku fama moko na stade de 24 yo zalaki wat. Et là ba jeune bozali bolingaki deux postes ndeko contenir bino pour que vous disiez il n'y a que des vieux, il n'y a que des vieux. On ne peut pas parachuter ici un jeune Nabakade Luana ba SNCZ, ce n'est pas n'importe quelle entreprise oyo ko yakaka bouiller pour bandiko sala bisala mbala moko te. Bon sala d'abord examen de conscience. Tango lingio finga papa lokola Tshisekedi. Osotali papa na yo abota yo. Osotala osoloba vina ye en public. Avant de commencer, rassurez-vous que vous vous êtes déjà abonné à notre chaîne Kadiombo TV. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications et de commenter nos vidéos. Merci. Merci une fois de plus na baoye abiso balingaka kolanda biso ba émission. Merci na baoye babakitsami po balanda ka émission na biso. Merci na baoye tolingi baya po balanda de la même manière. Awa lelo na ko répondre plus na ba question bopozaki en ajoutant certains éléments nouveaux. Par exemple, batu bazo croire que pour mutu akoma héros national il faut nécessairement bazala mutu e babomaki. Yangwana pona congolais na mutu na ye héros national eza lumumba po babomaki ye, héros eza Kabila Laurent parce que babomaki ye. C'est pas ça. Tango Mandela za héros et pas na bango babomaki yete na mutu. Congolais tout ça la effort ya koyeba kama kamuto lingi dans la vie finalement. Je sens qu'il y a quelque chose qui manque. Tu travailles jamais personnalité na biso, tu travailles jamais bongo na biso, soko zui likambu. Zwa temps ya ko analyser. Ce qui est l'analyse, au commis bloqué, ça la recherche pour yeba, les Cambouans avant de déclarer. Mais Congolais a une émotion négative. Parce que le mal est dans lui. Congolais tolingi, ba sala makambo yo mote manabiso lingaka koyoka. Parce que tout simplement pour toi, tu n'avais jamais envisagé que Etienne Tshisekedi peut être héros. Et donc, même ce qui a sali n'engel, pour toi c'est fini. Tu combines un instinct, le col à Nyama. Nyama agira de la même manière. Mais Moutou a évolué à cas. C'est très important. Avant Bokoma, Biloko Bozo Koma, toujours des bêtises. Quand j'entre en contact avec d'autres amis, il y a Gabon, il y a Nigeria, il y a Nini, soit ce qui a zangelo koloba atsali blague au CPL. Mais Congolais au kotanga ba message 3T sans que okoya et si ka bazo finga mutu. Congolais ko filmer ta mutu ala fanda ki position à mabe nzoto na ya bomutu monani a publié. C'est ça les Congolais. Le mal est dans nous. Attends, moi si bazo betaye na mobile oyebi likamoni te bazo ko wela, tu n'es pas au courant, tu n'as rien. Au wele li ko filmer, au lieu de séparer bango babo mamoni ngate au publier balamoko. Les Congolais on est mauvais. On est mauvais, alors mauvais.
nyonso wana eza nini mabe oyo parti munene éducation abandonnée mususu bameseni koloba makambo facilement parce que bamona yango na église. Je vais vous expliquer. Na koli depuis les années 60 na vérifié ba église ti awa, je n'ai jamais vu chez les catholiques mutu moko aleki liboso ke na osala témoignage. Parce que Jésus-Christ c'est le maître, il disait oyo moni koyebisa mutu te. Mais avec l'église du réveil aujourd'hui, balingi spectacle, il faut qu'obima, il faut batunyo soba yoka. Okomana mutu abandi ko leka, surtout nos mamans, abandi ko expliquer ce qui n'allait pas dans sa maison avec son mari, ba secret à intimité pour hier. Oh, je n'ai pas honte de Jésus-Christ. Ce que tu dis, Jésus ne te l'a pas demandé. Alors ton meseni biloko wana ya kobimisa makambu facilement devant les gens, c'est diabolique. To koli na yango okomi o filmer moi c'est mutu okuti na position ababe oza ko publier sur le net o sepeli tango sambwisiye ba secret intime ya batu nde olingi okomango na ba réseaux sociaux. Église bote ya makambo yo botika ba spectacle bozo sala na ba télévision. Voilà les résultats. Les parents, j'ai toujours vu bana mike ba 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, bazana banzela même 21 heures. Baza ko joa éducation ya nzela. Conséquence yango tokende na makambo na biso ya jour ya lelo. Likambo wana ezali nini? Likambo ezali ya ba nomination oyo ba tuko sala mikolo na président Félix Tshisekedi. Bato ebele ba félicité ba musu ba fingi mabe. Franchement ba fingi mabe. Avant siko to ba na nomination moko moko to landa publicité na biso to lekisaka pona ba oyo balinga kotinda biloko yuti Royaume-Uni et awa na Kinshasa, c'est-à-dire uti Angleterre et Kinshasa, ou Kinshasa qui Angleterre, tous en agence où il y a sûr tout arrive et intact. Ben explication est belé exaté, tout l'andaka frex. Ndeko papa pe ndeko mama. Yo ozo vanda na Royaume-Uni, to ozana ndeko na yo azana Londres. Yebisa ye libela. Agence de frais yango yesi eye. Agence ya ba professionnel avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Ozana nord ya Angleterre, benga biso na 074 74 80 10 87. Yo ozwami na sud ya Angleterre, benga na 074 66 70 70 40. Van ezoya tina ndaku pona kotika pe kozwa koli na yo. Olingi otinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, pe biloko nyonso ya ndako. Pas de problème. Cafrex otindi miliki na yo ekomi pe bandeko na yo bameli. Agence Cafrex ezali pona kosunga moto nyonso. Kota na site web na biso www.cafrex.com pona ozwa ba information nyonso etali ba frais. Vraiment Cafrex, c'est au-delà de l'excellence. Awa batu na ba oyo bakenda kotanga na école. Basa ko mibenga ba universitaire. Soki na tangi biloko bazokoma na ba WhatsApp, ba Facebook, soki Instagram, soki nini, tout ça, tu sens que ce sont des touristes. Bakindeki kaka université ko tambola bazongi. Et puis tout le monde au Congo elingi à la politicien, ça l'analyse politique. Tout le monde cite la constitution sans koyeba te que constitution zani ne peut uta wapi. Nomination il y a Albert Yuma comme PCA, il y a Jekamine. Eza Azarte. Tu can expliquer bino. Yuma a dirigé Jekamine pendant longtemps. A signé un contrat kuna yemoko. Maintenant que le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, na séjour de travail aux États-Unis, il a rencontré Madame Lagarde
oyo aza patron ya Banque mondiale alingi to renouer na Banque mondiale parce que Banque mondiale a permettre vision ya chef de l'État Félix oyo a prévoyé qu'il a trouvé 80 milliards pendant un exercice ya pouvoir naïe. Il faut ça la contact ba recette interne auto-réalisée et que ça la partie à budget na ba dette auto-contacté auprès yaba Fonds monétaire international, Banque mondiale. C'est-à-dire budget peu coca ba recette na biso à l'interne ba production na ba vente yo musu ce ko salema ya makambo kili c'est de la matière économique, je ne maîtrise pas ça. Mais ba musu ce ko zala ba prêt otokozwa. Ainsi Banque mondiale a prévoyé qui audite aya ko auditer spécialement Jekamine. Pourquoi audite? Parce que eza nyongo oyo tokozwa. Muto ya pesa mususu nyongo aliga kozala sûr ya que muto na pesi nyongo akozongisa. Alors na cadre na bango bakoya kosala contrôle po ba mona oyo président Félix asolaki na bango si c'est possible de le faire. Et donc koboya kozongisa Albert Yumba na Jekamine yo ya signé ba contrat mususu peut-être sans autorisation ya bakonzi pona yebi ke bazalaki na trouble entre ye na matata bazako yokana te. Intelligence ya makasi ya président Félix alobi tikana zongi sakaka oyo ayebi dossier bien pourtant au contrôle kozala il faut y répondre. A supposer que a joué lokola ba jeune ba komika ba jeune biso ba tikati ba jeune so ba du jeune moko ba ke ba che place wana contrôler a ko expliquer nino ya maîtriser ba zongi si Albert Yuma yende a ko justifier telle vente, telle réception, tel don, tel ceci. Albert Yuma nde a yebiango bien. Ce n'est pas par faiblesse que bazongi si c'est par contrainte, il y a gestion. Et c'est ce moko azalande a justifier contrat tel, contrat tel, contrat tel. Et c'est sage. De Kambwana tout tourner page. Nomination, il y a Kyungu Wakumwanza. Pendant que vous refusez, il y a des gens qui ont accepté. Ce n'est pas par hasard que Bazui Kyungu Wakumwanza PCA et puis Fabien Moutombe Bayeko Zoye DG. Bolanda ba émission n'a passé dans qui ko insister que le Katanga soudez-vous, que le chef de l'État j'étais en train de vous recommander que Zoa n'était pas Fabien Moutombe et puis que Zoa sous le président de la République a choisi Fabien Moutombe na sengi na Fabien Moutombe ya Kozoa Lucien Moutombe à Moutombe je l'ai dit c'est un cerveau. Raisonnez bien, c'est un cerveau. Joyeux, cotisez la gestion, beau travailler. Ana mayele mingi. Batu bazo kanisa que papa Kyungu Wakumwanza aza parvenu na makambo etali chemin de fer. Vous vous trompez. Il était là, il était cadre dans la société Oyo. Bamusu balobi asa mukolo ajoyo bakende kotia wana. Non, 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 on n'a pas besoin de ça. Bazaka Kami Balé Pamba Oyo Bazui nomination. Le PCA et le DG. Mes chers jeunes, et bien les jeunes Bozali, deux postes ne qu'on contenir bino. Pour que vous disiez il n'y a que des vieux, il n'y a que des vieux. On ne peut pas parachuter ici un jeune. Nabakade Luana, SNCZ, ce n'est pas n'importe quelle entreprise Oyo Koyaka Bouye. On va dire que salam salam balamoko te. Papa Kyungu Wakumwanza, le DG Fabien Moutombe, bako travailler, baoye bako kende pension, bako kende, ba jeune bako samusala nakati. Baoye bako sana ba incompétence avérée, bako longola bango, ba jeune bako samusala nakati. Vous n'allez pas entrer dans une entreprise où vous ne trouvez pas ba chevronner entreprise.
Parce que tant que en entreprise, il faut que tu aies musala balakisa yo, tant que tu as pension, yo évolué, je peux évanger encadrer. Nous voulons toujours agir aux antipodes chez nous. Nous voulons toujours être méchants envers des gens. Nous voulons que ce soit toujours ngai. Donc pour l'autre c'est mauvais. Ezam mawamingi. Boyoka déclaration moké, il y a Kitungo Juvenal, Namaloba lobby, tango ba pesi bango place soyo, il y a SNCZ, à lobby nini, Tolanda. Léo, tu n'as pas ta nouvelle. La nouvelle, tu n'as pas ta, c'est une très bonne nouvelle. N'a ajouté une très bonne nouvelle. Pourquoi m'y ajouté très bonne nouvelle? C'est parce que société il est banatupatia chez atukalake chez atuna ba usufruitier chez atuna banabaitaka bale bako mu civilisation ya ba ramasseur cueilleur. Non, nous sommes une classe de battants, une classe de bâtisseurs. Et c'est pourquoi, parce que banajua que trop mon classe ya ba battant, mon classe ya ba bâtisseur que banatupatia SNCC. Banatupatia société moya il comme difficulté munene parce que banajua que chez tout a relevé défi ya kusema SNCC il a mouké. Lorsque Fachi a pris cette décision de créer le binôme Kungwa Koumanza, Fabien, donc Fachi a dit absolument, il est société, il est destiné à Fanini, il y a quoi B. Aouti Kolobango na Swahili. Alobi, et si Kaba Pesibiso place, choix ya président Félix Tshisekedi, Eza hasardeux te. Nous n'allons pas le décevoir. Tokosala Moussala, Tere Wana Toyebi Yango. Mais c'est juvénile. Cherchez d'autres gens pour vous appuyer. Monsieur Fabien Moutombe, vous avez le numéro de Lucien Moutombe Jolieti. Bengayebo Sala Moussala. Batubagangi Pembeni Pembeni. Bamoni Netibino, vous ne pouvez rien faire. Montrez à ces gens que vous êtes capables de beaucoup. Nazo suggéré Bino. Na ebite soki ko sale mandenge ni tamu suso ko memela bino bitumba kadel wana SNCZ wana kufaki pona ba remorque o eza wana or na kati ya ba remorque ya ba Moïse eza kuna na kati ebele boko boinga na remorque te. Mais je propose ceci que ba minere oyo ya jekamine ya ba mining nyoso ekotaka nde na train train comme mango et que kotika na Zambie nde mbongo kokota po SNCZ na biso e carburé côté ya Kolozi gouverneur Mouyej Richard yo peut permettre à ce que ba minéré ya Kolozi tango bako fungola nzela lobito e kotaka na train pendant que bako fungola te e kotaka pe train kaka ya SNCZ eza kuna na Kolwezi et ya nzela tie koyo kokota tie sakanya ekei. C'est très important. Et donc remorque koyo kosala musala kan na niveau ya Kolwezi na nzela oyo ya mabele ya Solwezi remorque sala musala wana so ba fungoli pe Solwezi musu kotel kipushi remorque sala musala wana. Mais na kati ya RDC botika minere tambola na train tango ekoya na ilebo kote ya Kasai ezwa bato ya on attrape e futa mambongo bato ye nango akitisi train awa pe ezu eketi ba Congo train sala musala eko matini na Matadi pe remorque siko ezu na Matadi ndeke na Mwanda ubie ke na Boma batie na mayekei. C'est comme ça que société kotambola bao bakolinga basomba sima na simishaba na ebite soko bakomo benga ngo siko ndenge nini yango pe kuna sima ezo peze makasi ekota na train bo fungola pe ba voiture ya kitoko légiatique de luxe na ordinaire batu batambola bo fungola nzela o ekenda ka train Kalemi
oyo ekendaka na Kabongo Kitenge ti Kasongo oyo ekotaka ti esuki na Mweneditu oyo ekotaka ti Ilebo okomona SNCZ de kotelema. Ce n'est pas compliqué. Travaillez en synergie. La balle est dans votre camp. Toleki na makambo ya ba jeune. O biso ba jeune batiki biso, o biso ba jeune kuteza boye, eza ndenge moko na répondra ki na ba femme. On ne va pas venir parce que vous êtes jeune des critères. Non. Soyez jeune mais compétent. Soyez jeune oyo azana valeur. Ezate que pour za jeune baju kaka, ezate parce que za moi si baju kaka. Non. Je sais très bien que les injustices sont là. Je sais très bien que le pays, les cas qui n'ont pas makasi. Ce n'est pas le fait de dire nous sommes jeunes. C'est le fait de montrer aussi à l'autorité que nous valons quelque chose. Vous les jeunes, comment vous êtes organisés? Qu'est-ce que vous faites en attendant? Si vous êtes seulement dans des boîtes de nuit, et c'est ça que vous appelez la jeunesse, Ezamawa. Si vous êtes dans des injures, dans les réseaux sociaux et tout le reste, vous serez quel jeune dans une entreprise? Montrez-vous utile, l'État va vous approcher et on va vous prendre au service de la nation. Nalingi na répondre na vidéo ya mwana mwasi oyo, bolandango nano, bongo na répondre ye. Parce que toi tu es devenu maintenant l'ami fidèle des Congo, des Rwandais. Ozo swapé, même pas honte. Kabila zaka même kobanga ko présenter biso photo ya Yena Paul Kagame, mais Fachi leur présente comme ça. Yena na Zoao, ceux qui Zoao ya Angola wana na Fachi. Joao, ceux qui Joao. Yena Fachi azo présenter biso bango na no voyez mes partenaires, azo lenga bango, azo présenter ba Congolais Paul Kagame. Eh Congo. Ba Congolais, c'est quel peuple lo banango nkana na ngai bokechu wayambo. Bo uti kolanda madame wana ndenga zoloba. Madame, avec tout le respect que je vous dois, quelque part au singa son. Cela veut dire olobi kaka tika oloba peut-être olingaka président de la République te ou bien olingaka cache te yango no zoloba ndenge wana. La plupart du temps les gens très bêtisants baza na diaspora. Ce n'est pas être homme. Et ça, ce n'est pas être femme. Au moins, yo, au fingite, à part Bougnoul Moko, les gars qui wana, il est très de surcroît, il y a finga, c'est honteux. Ozo quand même qu'on prononce, moi, c'est difficile, ça plusieurs années, mais tu sens qu'il y a ça, il est très macasse, mais on finga batu, il est très Sony, c'est Zamawa. Madame, Ozoloba, le président de la République, Asimbi Lorenzo Kotoyo, na Kagame, asape ko sepela kangina bango photo. Ozo regretté, Ozoloba makambo, o yaba Rwandais, bonaboye, comme l'autre mastodonte, a outi koloba na boy koleksaye pour lui donner de l'importance pour rien. Il est nul. Na koleksaye te. Aouti azana Belgique azako finga a fingi makas a fingi tout le monde. Oh ciel, quelle éducation il a reçu. Azolobo Barwandais azako silkalobi ponani babetelaki Kagame maboko na stade et tout le reste. Le monsieur là vous le connaissez, le trapu, le bédonnant. Azako finga parce que lui il est de la muka. Madame na ko répondre yo kaka na awana zoloba. Ce monsieur-là, tango balobaki Kagame azoya na RDC. Kagame alobi bo télémisa résultat bo publié yango te na zoya. Ces gens-là balobaki esili Kagame azoya bakomona. Félix akolekate babetaki maboko. Monsieur, c'est aujourd'hui toi là parce que échouaki le président Félix est à la commande. Pour aller à un stade, à reconnaître mon nene et papa Etienne Tshisekedi au fingi. Le Kagame a commis balamoko ennemi. Tango azalaki koya pobo le cas, azalaki bon. Tango bo échoué a commis ennemi. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes.
Madame, je voudrais retracer un peu l'historique ya makambo Rwanda. Le Rwandais batu ya liboso ba memaka bango ba yena bango na RDC za ba belge. Après peut-être na ba frontalier, on se côtoyait ainsi de suite, c'était un peu ça les échanges de troc qui se faisaient ainsi de suite. Mou batu ya mibale oyo ba yekoya na ba Rwandais susu, c'était le président Mobutu. Et même le directeur du cabinet à chef de l'État Mobutu était rwandais. Ça ne posait pas de problème. Troisième étape, ba Belge, ba Rwandais ba yeko kota en 1994 par le fait de l'opération turquoise, il y a ba français. Ndeko kima ba kima ki guerre, HCR, la France, les grandes puissances ont décidé à ce que Rwandais wana ba fanda na RDC comme ba réfugiés. J'aime la sagesse de feu Étienne Tshisekedi qui disait Kolanda libanga te oetutio. Landa mutobwaki libanga. Ici ce sont les Français basali opération ba Rwandais ba kufa ki ebele. Baye ko tika bango na RDC na 94. Na 96 Amérique tango andimi ko accompagner rébellion ya Fidel pour kolongola Mobutu. Après si ba Rwandais. États-Unis ayeba ki bazokota, baye kokota. Et directement ce sont ces étapes là qui ont fait que ba Rwandais baye kokota. Maintenant moi j'ai essayé de vérifier quelque chose. Et comment qu'il y a commerce à Kotanga, Rwandais, Kagame. Maman n'a qu'à Goma, n'a qu'à Bukavu. Madame, Yaka wana République, Kende na Goma, Tongo Tana, omona combien de Kivusiens ba Kenda Rwanda. Ko somba biloko akolia, yakolata, ba Kenda Rwanda. Tala koma soki nazana Bukavu na Atene Ibanda barande ba utaka na Tongo 6 heures ba eko tanga na RDC tous ces jours. Je me suis dit il n'y a pas un problème entre les Rwandais et nous, mais un problème rwandais congolais sur le plan politique. C'est tout. Et ce n'est même pas eux qui décident. Bon, il est très bien que Mindele nde bazalaka na jewana nde basalaki yango. Kagame n'en est pour rien, il faut réfléchir mûrement que ça. Lui aussi, son pays a souffert de ça, vous le savez. Madame, RDC na biso eza na 9 pays frontaliers. Le président Félix Azako joué carte qui toko makasi. Régulariser nos rapports avec ce pays. Sinon, si nous vivons en autarcie, nous ne saurons pas. Et donc, so tali na ba frontière to koti sakabiloko, to longo to bimisa biloko. Nous avons 9 frontières. Nous ne pouvons pas nous hasarder, il y a un conflit permanent avec des gens. Tshisekedi est en train d'arranger ce rapport. Aujourd'hui, le vol du Rwanda arrive chez nous. Le lendemain, il faut que ça va avion, tout va bien, et que n'arrive pas à Bango. Nous n'avons plus ce problème là-bas. Ce qui est non, to boy ko réaliser relation et ça bien à Rwanda, nandimi. Ce qu'on a zongi sibino na sima. Léopoldin le Belge. Aboma plus de 10 millions. Yaba Congolais. Ko kata maboko, ko boma soki olembi, oko oyebisa ete ke nazo bela il faut ba boma yo, ko violer ko sala nyonso. Pona nini boza na Belgique bolongwete? Pona nini boza wana? Na colonisation wana to sala boye na Belgique. Ti ba Belge awa na RDC. Est-ce que yo yozolo basoko zaki na Kinshasa olingaki kwende kotambola na Kalina? Basalaka ville ya bango mindele chez nous. Ba bengi biso ba indigène. Bazako beta biso fimbo ko bomba soki balingi. Nde loko revoltaka Lumumba.
ndelo ko revoltaka papa Kimbangu lelo oza kofinga mboka oza kofinga bakonzi awa pour rien mais oza na Belgique oza na France soki boza réellement na bolingo ya mboka oyo bolonga na bapays wana nga na mona Félix le président asali photo na Lorenzo na Kagame. Vous ne comprenez même pas un message, vous. Tu as toi informé parce que tout le monde dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et ça, bateau bazo sur le pont pour stabiliser notre sous-région. C'est avec le bon rapport avec Kagame to kosil ça barande nyo so bazana zamba ba o bazonge pa na bango o ko linga tika na RDC vivre normalement plus de rébellion. C'est comme ça qu'on vainc un combat. Ce n'est pas na biloko bozo ganga pamba pamba ne ayate osakuna na Belgique olongwete pourquoi les Belges nous ont tués. Olongwete ndengeni. Et comme mukemke Kagame mukemke Rwanda mukemke. Est-ce que c'est ça la vérité? Soki na lingi na tala makambo mususu kaka na république oyo. Combien de problèmes se sont passés entre nous-mêmes to sala ngwe mabe biso moko eza Rwanda te? Na otuna yo. La kisanga na pays nyonso ezingi biso. Na lingi na peso exemple. Brazzaville ba bengana biso ba beti biso ba de biso ba lali di banda oti ba zokufa moko na stade de 24 yo zala ki wapi. Pona nini bandeko na biso musu baza na Brazza ozongisi bangote. Pona nini ba Brazzaville baza wa bolongoli bangote. Pona nini yo wana o atakete Sassou Ndenga yaki. Na Luanda, combien de Congo sont morts là-bas? Alors que il y a ils ont des rapports ancestraux. Ban ancêtre mort. En Afrique du Sud, Bino en Afrique du Sud, vous avez commenté pourquoi Kagame est venu. Là, en Afrique du Sud, combien de Congolais ont été tués, évacués? Bino pour montrer que vous aimez les pays, vous ne pouvez pas accepter que quelqu'un touche à notre intégrité physique. Bolongwa, boyawa, tu es au Bundelawa, Yozan Makasha Kologaga, Ozaka, Solomoko, Rwanda, Zongawa. Les gens de la diaspora pensent que le fait que Boza n'est pas à Mindele, Bozolia bien, Bozolta bien, Boyebimboka Oyo Kolekabiso Tozawa. Mawamingi. Moi, en 1975, Tozala qui refoulait na Zambie. Ce n'est pas aujourd'hui que les Congolais souffrent de ça. Madame, je vous apprends que Japon et Nyokolaka Chine pendant 10 ans. Mais ça, la relation, ça c'est quel discours que vous voulez avoir? Le président Félix est venu sur le créneau, il y a réconciliation. Dans la sous-région, dans la région, dans notre pays, avec tout le monde. C'est ainsi que M. Mboussa Nyamouissi est ici, il n'est pas inquiété. Oh, même si ça la retour, ça la retour, tu pas à la kia. Et ça va et vient normal. Il n'y a pas, il y a un retour des actes. Azala kia avant l'élection. Vous voyez même intelligence à côté intitulé Nabino Zanga. Le problème c'est ça. Et Pelé na RDC Basila Maele. Le coup Maele Zamouké pour suyer de notre échec, de notre insuffisance, toujours finga facilement. Je voudrais terminer en disant Bossala d'abord examen de conscience. Tango lingyo finga papa lokola Tshisekedi. Osotali papa na yo abota yo. Osotala osoloba vina ye en public. Osotala mabe oyebi mabe ye sala. Oso kritika yango ndenge, oso zwa courage ko finga papa wa boti yo ba injure bino bozo finga. Ubie zaka esengo parce que ozo finga papa ya muninga. Omitala yo moko okokana nini? Oso osali nini na mboko ozo regretter ke ba bebisi. Tango ozo finga ozo tala na oza na France na Belgique, tala ba bikolo mosusu ba malien, ba togolais ba nini. Tala ndenge bazo agir. Tu n'as pas honte de ça? Comment tu as le courage de continuer dans l'imbécilité?
Je vous dis, madame, changez discours. Senga Bolimbisi, tu es jolie, tu es belle, mais tu dis des bêtises. Tu ne connais rien du tout. Kendeta na Bukavu. Soki Rwanda kangi frontière, crise kokota kuna na Goma. Boyebite. Parce que la RDC ne produit rien. Ouganda, à côté de Sakabilo, qu'on a Kisangani wana tozo vivre nango. Demandez la vérité aux Kivusiens, ils vont vous le dire. Chez moi au Katanga, Zambi tangwa kangaka, na alimeti tozangaka. Nous vivons grâce à Tanzanie, grâce à l'Afrique du Sud. Sur l'Afrique du Sud à Kangi, pomme mon en a raté, na orange mon en a raté. Tozanga mafuta ko pakolo, tozanga bilo. La RDC, bah même une crise profonde. Nous n'avons rien pour le moment. Nous ne devons que normaliser nos rapports avec tous les pays frontaliers. Et coup de chapeau au président Félix Tshisekedi. Continuez sur la même lancée. Enfin, les Congolais ne pensez pas que ce que vous raisonnez, le président ne raisonne pas ça. Ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que tout le monde. Rien du tout. Moi, avant de parler, vous voyez, c'est écrit. Natuna kaba spécialiste. Na posé question, na reposé question. Ba informer nga nde na ye ko solo là. Botika ba mentalité bo salaka ya pamba ko se secouer pour rien pour bon que yo pe olobaki olobela ki mboka. Okende ki na poto na nzela nini. O sala nini da poto wana. Je vous présente un livre. Je sais que même na poto vous ne lisez pas. Si vous lisiez ce qui est publié par les Congolais, vous n'allez pas vous comporter de la sorte. Ça, c'est Jean-Louis Tchimbalanga, qui est un économiste. Il a écrit hommage à une légende vivante, Étienne Tshisekedi Mulumba. Il faut lire. Il a fait beaucoup de recherches. Il faut éviter ça. C'est encore lui qui a fait une publication, l'impératif d'une culture démocratique en République démocratique du Congo. Une culture. C'est ce qui vous manque. Vous pensez que je suis libre, je suis démocratique, libre d'expression. Vous vous amenez le libertinage. Il faut lire pour comprendre. C'est très important. Et donc, essayez d'être des gens qui contribuent à l'éclosion, à l'élévation, à la bonne éducation, à beaucoup de choses. C'est très important. Botika, pardon. Botika. Sobolandi Mutuana, à part Kobeta Mbunda Beta Kimuke, il peut faire quoi? Il peut faire quoi, sincèrement? Il faut l'encadrer, il faut lui dire quand on a une école de métier, Zarata cordonnier. Parce que ceux qui vont faire les portes, le Bibo Zonga na Congo, à Osam Salani. Parce qu'ici, la musique a évolué. C'est très important. Merci de m'avoir suivi. Bye. Ndeko papa pe ndeko mama. Yo ozo vanda na Royaume-Uni. To ozana ndeko na yo azana Londres. Yebisa ye libela. Agence de frais yango yesi. Agence ya ba professionnel avec des diplômes universitaires ya Royaume-Uni. Ozana Nord ya Angleterre. Benga biso na 074 74 80 10 87. Yo ozwami na Sud ya Angleterre. Benga na 074 66 70 70 40. Van ezoya tina ndaku pona kotika pe kozwa koli na yo. Olingi yo tinda nini? Mutuka, vélo, carton, biloko ya kolia, pe biloko nyonso ya ndako. Pas de problème. Cafrex otindi miliki na yo ekomi pe bandeko na yo bameli. Agence Cafrex ezali pona kosunga moto nyonso. Kota na site web na biso www.cafrex.com. Pona ozwa ba information nyonso etali ba frais. Vraiment Cafrex, c'est au-delà de l'excellence.